bazo détourner na makambo ba Thomson un pays ozomana ke pays le la Congo ke ministre celui à pêche et élevage aki ko somba Thomson na pays mususu azo le kanate fa zo betela motolo ba Thomson ezoya ba soso ezoya mais en Afrique ici otiko yo kamote o atola une information makamba ko lia o makamute eloko bozo eloko betela motolo te mais IGF azana ko sa musalama IGF bazo kanga ba ministre miyibi okite. Merci beaucoup. Ba ministre ba député miyibi bazo kanga. Est-ce que bateau nyoso bakanga IGF akanga? Bateau nyoso bakanga to mona ke bakangi bango, boyeso to mona ke na balaki so mbongo wana ezongaki. Comme caméra bakanga ke ba détournement mbongo. C'est maza innocent yon ba. Aza innocent. Oui, aza innocent. Moni so mboka moya kindoki. Kim France Télévision, Kim France Télévision, Kim France Télévision. Les bouloutés, la presse ignorance, partout autant pour le petit comme moi les bouloutés. Mboka o ba shop, ils apprennent à mounir à côté ranae, ils a monté liboma, a une shop au thème à la moulongo. Aujourd'hui là on a une moulongo telemi, au footing bon on a eu au bime qui, bien mboka o malaria ça l'a raté. Typhoïde des raté, Namboko courir qui n'a raté, Mario Mikolo a un problème à courant, bon photo la vérité, un problème à courant, bon qui s'est un bon la calamité, courir sur un normal. Mais et là on ma ben en cas social les a bien formaté. OK. Quand on dit sur la vérité, social n'est un problème. On est misala n'engé zala liboso que misala les homonana, bah tu vas vivre vraiment bien. Kim France Télévision, Kim France Télévision, Kim France Télévision. Motinda qui na Kinshasa, topé qui est na Lubumbashi, na Kolwezi Likasi. Tindi bilo on a qui bien mutuka. Ata avion, ata ba conteneur, to tindara. Ata mutu. Ata mutu soko mono le mimboka, au vidéo dans le baki on sort le mimboka. To chona conteneur, to tindi. To songi sio. Pour ça tu es na libongo nia. Tinda biloko ebele na Kinshasa partout dans le monde et comment histoire otinda mbongo et comment ba soda otinda ba biloko na opona Congo et comment ba problème. C'est Noëlla NG Agence, donc on a ouvert les portes à tout le monde, vous êtes la bienvenue, venez, venez, venez. Nous sommes une agence qui travaille bien, on travaille avec la RDC, on amène les colis à Lubumbashi, Kinshasa et Kolwezi, donc les portes sont ouvertes, venez, vous ne serez pas déçus. Ça c'est votre humble serviteur Erzumba, journaliste de l'équipe, on a autorité morale. Tebisibino ke bana tuya Jonessu, oza na Cape Town, oza la wapi. Solution ya ba agence ezaka ka moko. Noëlla NG Business. Hein? Noëlla NG Business to kota na kati bomona niveau ya bureau, niveau ya office, bomoni Noëlla NG Business yangoyo. Olingo tinda biloko na Lubumbashi, na Kolwezi, na Likasi, na Kalemi, na Kinshasa. Yaka awa, na agence Noëlla NG Business. Solution ya makambo. Ato lingoti na mbongo yaka awa. Olingi batinde soko tindi mbongo awa, muto zongo na M-Pesa. To azongo na Airtel Money, to azongo na Africell Money. Yaka awa na Afrique du Sud, eza awa na Johannesburg, na Louis Botha, face à face, hein, na 11e rue, na 12e rue, face à face na BP Garage. Notre adresse, nous sommes sur 121. Louis Botha en Afrique du Sud, Johannesburg. Et à Lubumbashi, nous sommes au quartier Makomeno, numéro 31, avenue Lubumbashi. Et nous sommes aussi au golf sur la Katangaise. Nous sommes aussi à Kolwezi et à Kinshasa aussi. Nous sommes à Bandal. Soyez la bienvenue. On vous attend à bras ouverts. Venez, on va travailler. Vous ne serez pas déçus. Télévision, Kim France Télévision, Nemaram. Salande Makam. Vous êtes connectés, branchés sur vos écrans, fidèles téléspectateurs, fidèles internautes, bienvenue sur ce beau plateau du réveil. Magazine Yabolamouki, magazine nous permettre de découvrir Maïma Bomba. J'ai dit un très grand merci à Yannick Wengi à Bayani, à ma caméra. Merci beaucoup à toi, merci à maman Marie-Josée, l'assistance Tinayo, et un très grand merci à toute l'équipe, le collectif Tolobi, on est ensemble, il n'y a pas modifié, Nabo Sanité. Un très grand merci à
à celui que j'appelle Moto ya Yambo, c'est-à-dire Abanda Pasuki Sao, la énergie, Panzo ya énergie, Tolobi, on est ensemble, il n'y a pas à modifier, sans oublier sponsor officiel, il y a Nancy qui l'a quitté, Tolobi Negra Beauty, il y a ba Negra, Tolobi Kuna, bazo traité ba maladie nyonso, bazo bomisa ba loposo, bazo biki sa ba maladie ebele, c'est-à-dire ça la bango confiance aux ala jamais déçu. Un très grand merci Nanuela NDG, Tolobi Kuna import na export, c'est-à-dire business solution mamala Moïsa Kuna, bossa la bango confiance na ba adresse Moïsa affiché bozala jamais déçu. Nazana esengo ya royamba po na bino Air Zoom moko ya ba journaliste et vraiment na République sud-africaine et le ngona togoye bana ko sombiti na makanisi na matali actualité ya République démocratique du Congo. Sans plus tarder na pesi mbote na yo tata ya mbote na ope mama asepeli makasi na koyamba ngai nakati ya mboka ya welcome ngala biso ya welcome po zo merci. Thank you. Yeah, thank you vraiment. Yokani, merci beaucoup. Na téléspectateurs na biso. Bato nyonso nga Air Zoom ba journaliste à l'équipe on a toujours Ligolan Togo. Ligolan Togo. Malili Ambo. Na Malili Amboko, bosuka ndé mino ekamate. Bon, bon il faut que se protéger d'abord. Il faut que se protéger mboko na minto de tioza bolati jaquette té za mabe. Faut avoir la jaquette na yo, za mona vaseline na yo, vaseline na mai kalamba ité. OK. Vaseline ya vaseline na bien. Oza nango. Moi pakolaka, moi chamba. Vaseline on a des sortes, il y a mai qui kalamba. Il y a des sortes, il y a mai kalamba, il na batu normal. Bon, oh yeza ndini. Oh yeza pour un système. C'est un système. OK. Oui, système. Na ibande nyum toluba. Le système ana système ni zalaka obalwaga bala baye bate. Ya mwana. Mais esunga pepe na système eloko on système. Ah bon ngala salela ngote bonde na yoka. Na yoka ke vaseline mai kalambai esungaka surtout ba marié. Ba marié vous me sunga wa makasi. Ba marié ne bazawana se ba saleli vaseline mai kalambai et dakabango pe bien. Bébé. Aux assemblées. Non, tout na Negra Beauty pour ya za mutaba cosmétique et bisanga vaseline mai ki kalambai so que eza yango to yango tina prendre donc ouais ne be on kai pas non ana mboka so vaseline ne bo so nga vaseline mai kalambai te nga vaseline normal. Je salue mon sponsor, mon sponsor, le Seigneur de la vie de Mohamed Moleka, sans oublier les partenaires nous allons le tout puissant. Obed Nzao, agence Noëlla NG Business. Et pourquoi bien? Obed Nzao, balobi l'excellence dans la simplicité. Rien à dire. Rien à dire. Tout sera toujours. Toujours. Voilà, toujours. Voilà, siko Noëlla NG Business. Et si comme solo ezalaka olingi otinda biloko na yo. À partir de Afrique du Sud, nous avons besoin de biloko na yo, donc on somba somara bongo. Motinda qui na Kinshasa, topé qui na Lubumbashi, na Kolwezi Likasi. Otindi biloko na ke bio mutuka. Ata avion, ata ba conteneur, to tindara. Ata mutu. Ata mutu soko mono le mimboka, au vidéo dans le baki on sort le mimboka. To chona conteneur, to tindi yo. To zongi sio. Pour ça tu es na libongo ni yango. Ata lingo tina mbongo na M-Pesa. Ton Orange Money, Airtel Money, parlant de Mboga, on est limbi batinda ya kendi. Bete ya biso réalité Mboga o mwandam. Mboko ekenda sanga bien te. Mboko yo mboko bat ba souffrir, mboko bat ba kembaka, mboko yebisa biso non bref. Mboko ezandini. Ya mboka o Afrique du Sud bien. Afrique du Sud talongo nanu. Nzamba pambola ngona kotonga. Mboko batonga yango. Okotambola na presse au moins jamais du boulot. Au tiko moi les bouloutés la presse nyonso au partout autant pour le tiko moi les bouloutés mboka o ba shop eza pona nyonso akota na ye eza mutali boma aina shop otema na mulongo so jelo kona na mulongo telemi ofuti mbongo na yo bimeke bia mboka o malaria za la raté
typhoïde ezalaka te na mboko courant kendaka te malgré moi mikolo bana problème à courant bon faut la vérité bana problème à courant ba bongisa yango mona kala mingi te courant zo na normal mais eloko oyo mboka yo mabe na ngaka social nde social eza bien formaté OK quand biso la vérité social nde za problème oni misala ndenge ezalaka liboso ke misala ezomonana bato bazo vivre vraiment bien. Moi j'ai comme bébé et comme bébé mais par rapport à Congo pour Congo a fait béton on a eu full nandeni nandeni ils ont monté par rapport à Joseph Kabila na fachi ils ont monté par rapport peuple congolais va nous vivre moins bien période à Kabila période à fachi vraiment full lelo biloko kute kita nango on vivre bien on vivre bien makasi on a kute bomi batu mingi te po se zaki na tana batu banga bakufe bele siko bakufe bele te po mwana mboka mutao kamba te mwana mboka zo kamba mwana mboka zo kamba bazo détourner na makambo ba Thomson mo un pays ozo mwana ga pays lokola Congo ke ministre ceux qui a pêche élevage à qui consomme ba Thomson na pays mususu azole kana tefa zo betela motolo ba Thomson ezoya ba soso ezoya mais en Afrique d'ici au tiko yoka monter oh atola une information makamba ko lia o makamba te eloko bozu eloko betela motolo te mais IGF azana ko sa musalama IGF bazo kanga ba ministre miyibi okite. Merci beaucoup. Ba ministre ba député miyibi bazo kanga. Est-ce que bateau nyoso bakanga IGF akanga bateau nyoso bakanga to mona ke bakangi bango boye so to mona ke na balaki so mbongo ezongaki comme caméra bakanga ke ba détournement mbongo. C'est maza innocent yon ba. Aza innocent. Oui, aza innocent. Moni so mboka moya kindoki. Nandeni. Mboka mongo ya kindoki. Omoni masaro. Mbonga tondisa mbongo vumabwe. Ba statia batebele masanga ta musiki dodorant. Achanga tala mbongo be masaro. A détourner mbongo. Mais est-ce que mabe mutu so aza mbongo na yemo ya ba faire na yemo ko akangila photo ya mabe. Na mboka en Afrique d'ici ceux qui osai na photo bongo ba kanga. Nandeni mbongo fana na banque. Ko mbongo oli mbongo. Te mbongo fana na banque. Mbongo fana na poche mutu. Ala mboko yo soko tambo l'exemple na exemple na ebaka ba série moko boye petit frère na ngai Teddy Lumbu à Paris to kendaka na Pretoria pour to visa na ebimaki. Asala ki erreur pantalon chaki $3000 na e. Alataki yango jour wana. To comme la Pretoria mbile kita ba se chabiso boye bata la petit frère attend $3000 na poche. To joua complication moko ya jeté et loko sovaka biso pona nini na visa ya France yango loko sauvaye habité na voyager ou être permis ba talizano na voyager na nina kende ko soma billet ba policier wana ba ka mi habité ba remita malam ba bisié mbala sima ko tambo na mbongo boité ba pesa biso conseil ngai na bimisi sans rente na pesa policier d'accord ba policier habité et puis c'est idéologie je pas na Congo puis c'est très bon en kuna corruption zara ana koko corruption azo bunda pona corruption ane sila ba idéologie corruption maman omoni mboko na biso Congo corruption za makasi et ça ko ba mboko de mboko so kuté na policier mo boye atali o boye nous ça va et mon ratio exemple na policier mususu ke ba monio ke faut tikele mbongo bazali na ko ba faut tikele la mbota di kaso ezali mais 600% batabongo bako data 20%. Mais la Congo c'est 100% ko banda yembo na président Fachi. Tina C cop na cop. Donc siko lingo ba prière nyonso ba pasteur ba sala na Congo pona mboka yeke mai ko te monima ko banda ko sambela na Congo nzamba zali. Nzamba zali to banga nzambe. Les gens ba pasteur vrai, na pasteur à Solomon, c'est 100% na Congo to sambela ati. Soki to banda ko sambela mais guerre est ici là. Surtout bande ko sambela mais Congo ça n'a pas si bon côté surtout bande ko sambela makasi na Congo mais président Facha ngaza muta malam alinga ba no voyager pas pambate ado linga za la kan azala mingi alandela makambo mais ba voyage ni za pona intérêt mboka ka te pona dépense akuta mboka na ba relation bien te na ba pays mususu azo sa ba déplacement ke ko bongisa ba relation na quand même c'est ko bongisa ça era mabete alors que n'est pas que aluka ba bongisa ba relation bien par rapport ni azo sala mais
avant que nous connaissions nos relations, il faut tellement en place au Vandina. Et ça, le que na lingina qui n'est pas voisin au Kunana qui ne bongisa na ye. Alors pas nanda kunanga mona zona ba problème. Nanda kunanga moi sinanga to yo kanate. Nanda kunanga na bana nanga to yo kanate. Na woko ke no bongisa na kunate avant na ke no bongisa libanda sege na sigi kimia na kati nanda kunanga. Ngala madame to za bien. Ngai na bana nanga to za bien. Wana ndesko na bimi libanda na ke sos ko makambo ya libanda ke na lukana bongisa. Alors tango kimia za na pays peuple doit souffrir. Hein? Peuple doit souffrir, banzela bien té. Soko tali nyon sopanda nyon sezara bien té. Alors bon mais ça peut mandat na liboso quand même akuta mboka bien té akobo msonka na 50 photo accorder deuxième mandat. So ki monter ma bien ba congolais place evanda sko yango wana. Nandeni. Ke mandat na liboso yango wana. Jamais na makambo na politique ezalaka te. Nandeni ka. Ezalaka te lelo soki président Tshisekedi azawana soki nesi na mandat nini 2023 obi akuta na bi lombe acheté soki bon le roi pouvoir na mboka so mindene ba pesaka soki mindene ba pesa pouvoir Nandeni ba on va décider yo mona bon ya ba décider ba américain yo même matata pour aux États-Unis pas pour aketani luka pouvoir yo sarana zoom akio luka pouvoir oh ne so solo matata pour ndia zana luka pouvoir ba on va décider pouvoir en élection élection sur la terre au Congo. Moi, bossana. Tu kenda ko voter tout ça. Ah, ouais ça on pas carte d'électeur tout ça. Tu na biso ko sala biso ka moi. Tu kenda ko voter biso net ngala kenda na vota. Ba tsenga encre papa. Pas comme que na sauter. Ah? Que na sauter. Poigny. Faut cop. Mon Nandeni. Ah. Bon on va décider. Hollande on va décider. Ya mboka na biso ezaka bon moi que Rwanda, un pays le roi Rwanda va vivre bien que biso. So otali OK na Brazzaville va vivre bien que les kabiso. Rwanda va vivre bien que les kabiso na nini? Na nini? Na nyoso, na kolia na social. Rwanda? Na social. Ko ba on le. Kuna uzabalala. Kudia mbote. Moi bi ke na mboko kolie lo pamba sans blague. Les manger vraiment à oser le côté. Soso lia soso et kuba. Ah ba poulet rôti, ba poulet nini au différence on est à thé. Biso kuna ba poulet mimi pete teba mo. Ba poulet tebe zali. Ah ba poulet vimi sa wa makoli zali. Ola. Mboka o siko, noni biso ba Congo to vivant na mboka o. To ninga ole biloko ya Congo mingi. To ninga ole biloko. Mais sote bango ba na mboka baza makole vimba ba santé moko boye menzamba pambola bango bala bilomo zami bilomo artificiel bilomo trop ba engrais chimique mais nzamba pambola bango na taille acoustique ba acoustique mine nana baza bongo za taille ba mususu ya tika musu ba taille akumuni ayevu mabe biso pe toana kuna pe toana ba Swahili bana ba taille pe na nzamba pambola ndika biso ya kopona mais ko aiza na ka bongo otambola fiti otali mo sobi oyo Tony Nzambe Ola voilà to continuer to bi na to so mitina makansi na matalika ba réalité hein oza awa donc voilà nous sommes des Africains to ça analyse na Afrique mobimba ezate ke o ba sala ki baloba ki bakenda ki mufunge na boido de kolo amukamate te amukamate te potolo ba mabete ba bongo mana chiluba chena ndegela chena yoyo Injeu. Dis tout à la. Voilà, un mot par rapport à Maïma Koleka Penamboka du côté Bonzambe. J'espère que vous êtes journaliste, vous êtes mona. Façon ba pasteur ba usala bo soto ini alelelo na YouTube. Bon, moni ba pasteur ya bon que ça bon eza kozanga musala. Moni nanu moni mboka oyo mona ke l'église est belé. Hein, ezaka Congo. Par rapport tout ya chômage za makasi. Ah, l'église est belé te. Ya mingi mate. L'église eza mingi te. OK. Mais ba ba sambela. Bon, biso to sambela, mais bango ali moi ba koko na bango mingi. Mais ozomona ke na Congo l'église est belé par rapport souffrance ya makasi. Ba pasteur ba sa buzo ba wana bazo ba passer ba molinga ba base.
ozomona pasteur alingi kaka ke mikolo na nini moi bes ezali akopeli na pasteur tobetele omo botoke polémique tomona pas misente mona biso tomona pas misi moko abengi oke ote tosala émission obike ndeza na popola bina filé popola bina filé ote dana solo ina ye komi tungisa note tosala base yamboka mboka na biso eza mboka mo ya distraction. Il y a distraction et ça makasi par rapport à ba pasteur. Au mona Michael Ambai, ba bébé na Moïse Mbiye, au mona pasteur nani, ba bébé na nani, ba bébé na nani. Ba linga ba créer ba base moko oyoke. Et alors il faut voir tana bango ko bondela pour na peuple de Dieu. Faut tana bango. Au moni ba tous ceux bazo bimaka mboko, moni mboka o ba congolais bazo kemba pour la nini. Akimi na souffrance na Congo, aye na Afrique ici. Tanga bulaki ke c'est na mboka oyo. Mboko ezabu akuta na réalité wana tumona bu amutadoki. OK. Mutabe muté baby. Alors ba pasteur ba Denis Lessi banani. Natali na chaîne mobe na pas mami lela na RTNC na moni pasteur Denis Lessi aleki osala filmer autour de filmer. Azo recruter batou. Pas tourner filmer. D'accord ça honte. Te akoko na passé de Niles na niveau azana ngona wana so azona te on sait ngona peuple de Dieu pardon. Asaini. Ah na buzo ba YouTube. Na buzo ba réseaux sociaux. Faut zona te on sait peuple de Dieu. Oya ça la buzo ba yim tolo ba vérité makasi bon. Alors ba vérité o ba pasteur ebele ba kokata bi bango nde ba boma mboka biso ba pasteur nde to bebi simboko yo soka loba ki on te tonga to ebandeni ki ba pasteur ba na mbongo ba futa bango ba lia mbongo mboka le pasteur de Nile sur le pasteur de Nile avant agence ya ba chel pas ça agence ba fi ba zapa na ba vanda cheye soko cheye wa pia za homme marié avant na mama tina na ba semiki na et tout. So oye Congo ti business na ke Congo boy na bo moi petit mo be na enjoy na e no bien pasteur pétage position yande ni ote azunga lu gelo bord mo boy pasteur Denis to mo ko pa masala biso azaki nani to mo ko pa masala biso azaki to mo pa jackpot aki na ba cash na ye na masala nga aidor bokwala baina ba cash na ye to moni ke passer de Lessi a looké la jackpot moi boy jackpot a remis on a dit que a cadré petit au ça la base oye bana to moni ke jackpot a sala ke pat c'est jeté yango na bino so ko boy ba on depuis sorti mbito e bien moi bon to comme na suka hein au souhait to vite continuer à pétage les arts journaliste de pétage nous bien sinon to comme na suka ba téléspectateur ba retenir ni voilà t'es bon oh na ki na ngwana na pesi mission chrétien moi habité en Afrique du Sud nani frère Michel Bakenda t'es na pesi félicitations aza le seul mission chrétien baba chrétien ya mwana chrétien moi c'est chrétien moi Monsieur chrétien, c'est le seul monsieur chrétien où en Afrique du Sud, dans Johannesburg, avec un concert à plein. Et solo à craquer. Avec un jour, mon gars, Batu Bayaka. Maman Tika. Merci beaucoup. Avec une salle Oyo, Bina Fila Beta, miel de soins Beta, Héritier Banga, Héritier Beta en haut. Boba mission chrétien banene banene babita Michel tabeta ça en a plein ça y est mais fleur pas bêta ma fleur bêta beau frère Patrice non il y a ça là ça ça ton ça on dit beau je ndita asila ça va nzembo ba Nicolas bimsi nzembo ya Congo moete ya Congo nzembo na imba Fatibeta Maman emi mabe président mboka fo président bondi mboka na nini oyo na mboka nzambe flatteur hein monsieur flatteur oh bon Mike Kalamba histoire Mike Kalamba jamais autant ça là na ndeni ye na buzo ba sala rana jamais bu boya mwana bosana autant ça malombo asila asila yo zami oula Asile. O c'est l'homme. Azana bon Zambé.
ngala ningaika kota bunzamba za les seuls maman oyo nabi na 2008 si je me trompe pas nayaka pa na ye to aka na ping pong obete matolo azala na mbongo te alongola gourmet ne ya or akabila bino apesa biso abina na mbongo te bozwa obogeteka wana vraiment no basila merci là bon ma gode bondebe ah wa bosan yo tu ote ba doit sila be poil ngoma misa mboka biso bangwana siko nanga na ba zana lukakuma mi nzami na tanga kuma misa nde na zo tanga misa o pardon asila te ya so za pa nanyu pa matu Samuel walo bomili susu na bomili voilà asila kala kala wana monika monibo kusila na yebo na epi kala so ena nzambe te monika tango kufelaki moi trop yo gosia ne succès ngwa siko ba ne ba remplacer ba oyo bi basila ba miseni na Congo yo ye ba remplacer o lo bi basila ba mission chrétien ou ba remplacer lo ba Mike Flore Mike Kala te Kalamba sila Kalamba été basé belé non beto na émission contre ça non mais on a vu que zonga non les lotés avant zonga non tant que lo ba combat mission ba na succès il faut ce qu'on a vanda na checker na tali vraiment le rôle président na président Obed Nzao le mystérieux le tout puissant aïe ça nga binanga zoom avant le il faut bulaka so olobi comme ni bon fou baksara sponsor Nancy Yasika sponsor ya Nancy Yasika Nzao alors président Moutia Malamu na yo azo bakso sous ba séjour aya manga 3 jours ola gaye batunza mapambola bala mboko semblable faut dimara bango mon oye talaka to longwe over na Santon aye talayo to ye to sali oye pe na agence mon office azinga pe na ka ye mo azokumbeza te ko mboka mbaya ba kongole ba kumba te ba na matina mutuka kongola zo kumba ba kumba ba lo moment mo le ka kumba FCC était mini ka kumbaka joka se cérémonie ya kumbaka OK nani yani tika bat yani wengi masana ngana ebika kumbaka te to tika po moi bato kumbu tangi bien mais ba mise basila to komi na suka merci aux aki lipambo pour na bato balandi lilo baboka boni bon pour na boka boni ya lelo nabi ke toujours que suko quoi moi tout temps ça tambuso les sous je dis encore merci na la belle femme le tout puissant basinyoso ya mokili faida manya kapinga toujours je dis encore merci na pesu Malem Mobutu pas azali na pesu mbote na bosa inte champion d'où le Maboko Philippe Zamalek oui Philippe Zamalek toujours tanga oui bien voilà président il y a ba homme d'affaires nyonso il y a Dirban parce que Mohamed Molekaza président ba homme d'affaires il y a Afrique du Sud Mobiemba donde na qui de Dirban na kutana Philippe Zamalek OK kito Molekane président Obed Nzao le tout puissant ayambi bien so kebe kuna okutana Philippe Zamalek kitoko voilà merci beaucoup tokuta miko ya ayo kanga téléphone mama mboka bakanga ba téléphone batino ko basola na bela kichata na fui decide bakangi ba téléphone comment ils sont dans un kichasa na kotanga ba komo mutu nyoso na tanga komba kangela nga téléphone kobenga nga sute désolé bakangi ba téléphone mboko za mystique obenga otenga zala na jobu tena zala na captain mais makine so ke ala jobu te bangalité monsieur ça bien monsieur nazo ya captain dans 2 jours te na lu naza mboka mwenza omoni sole yesu na ngai bino ne bata kongo bo ane bilobela to benga bino bata kongo bo bilobela si omoni ba secret na biso awa boki oloba omoni donc ba bomba ndi ba secret oui mama moni nanya za na Afrique du Sud na kende kuna na moni nda kuna ola avant na chambre bakata rideau obino bien na studio pesa
bakangeli nga ba téléphone na mbuku donc tu va nga bandaka ba studio ba nini mboza na kongo be ba studio ezala ba mo esani mpa studio za ko pour ba jeune mais ils enfants à jeune pour la famille papa maman et les enfants on peut na kudimbimbi bo ça système ukanyi pema maman esiko komate mapate kwea ezipa batu tokomi na suka mais ba réalité mambo to beta osima nzamba sunga sona ke dire baba kangila na téléphone te nzambe tokomi na suka merci beaucoup na CP na koyamba na émission na yo merci beaucoup nzamba pambola yo lokola pambola obede nzao de tout puissant na mboka ya sika ya ngai na baso zo bwaka lo baka sponsor officiel ya sika ya yo OK na mabe. Voilà, merci beaucoup Nayo Erzoum, merci na manière sur tout fait, j'espère que c'est pas ici bande que belé bazaki connecté branché. Merci na bien sur et un truc merci à mon confrère, mon ami. Ola moninga langa sadi ya bakala kala. C'est-à-dire esengo na koloba ya ko filmer ya niki wenge ya ba ya niki balobi chroniqueur à makasi na Afrique du Sud nana ko boya ngamona confirmer on peut na sentir et ça nga trembote. Merci na bien sur vos acquis connectés branchés. Ce nkolo sumasi azongi lelo te tokuta na miko ya na lobi la série continue. Bye.